Linga kiyo mingi, Janina. Rabino basango ya mboka na biso Congo, mboka Congo tozana mususu te RDC notre pays, RDC mboka na biso. Voilà pourquoi masolo na mboka il faut pas tomber tarango car il faut tout landela rango pas à pas ndenge kende comme d'habitude les lots zo yambela bino lisusu sage nagi na ye to kobeta masolo ya charte ya force du progrès oyo ezoko kende malamu jusque là bato bazo continuer ko signer ka charte ngo ezo kende malamu boko comprendre évolution à signature à charte na yemoko o azali sage na kati ya comité ngo azali membre pe ya force du progrès yemuta komemelo ba détails sur évolution ya signature ya charte et puis ya kobetela biso pe masolo ya réunion hebdomadaire ya force du progrès na quartier général il y a 10e rue et président Moselou oui les cas qui jeudi et puis ma solo et assemblée nationale pourquoi pas assemblée provinciale pe sika bazo bongisa maponami ya ba sénateur pe ya ba gouverneur et vice-gouverneur à ville na yende to kobeta masolo nyonso wana toujours pona ko memela bino ba information sur mboka Congo ndenge na lobi RDC ndemboka na biso yango photo landa makambongo nyonso ndenge ezokende déjà sage nagi boye ibola mo et puis boninzoto. Oui, merci maman la charmante Fifi, d'autres ça bien. Merci. Ndenge ozali ndenge pe nazali hein. C'est ce qui est important et puis le plus important ezali susuka ka signature ya charte ya structure wana charte à bonne conduite ya et puis unité nationale ya force du progrès processus ezokendeni. Oui, processus normalement la charte tout site au clôturaki pour la signature. Dernièrement dimanche passé tozalaki na DGC et pas président Tibal. Yep étant que moko ya ba président zali ko coordonner ko tala lisu na na lukunga mobimba yep ya salaki signature na e pesa ki pe moi maloba na ba encouragement pour la charte ndeko na biso o azana régie ce qui a commis je crois après à taper maloba wana toyoka président Antibal azali ya quartier général ya DGC oui yé pas zala ki na réunion leur boyoka na rapona ko si azali moko ya ba signataire ya charte de bonne conduite a wana fondation Malua o pa ya maître Malua pesa ki biso espace na e et azali moko ya parrain sous sa force du progrès donc à se donner qu'il la peine ya ko inviter tous ces présidents et notamment président Moselou azali président état-major général président Tibal président de quoi Kingaba kumbe kimi il faut comprendre baleki eleva bango tu bazalaki wana bazalaki ba membre signataire ya charte de bonne conduite. OK. Avant de continuer déjà, il y a parce qu'on parle de ya charte à bonne conduite et ça et l'omro ya munene bon bata force du programme de babengaka document moko o ememi unité ememi évolution clé hein ya maramobele apparemment ezali fongo la ya force du progrès donc ngana zobenga ngo constitution na biso ndenge constitution mboka ezali po batnyusu batamba na alima ya biso ezali charte de bonne conduite. La bonne nouvelle c'est que batnyusu peut ba ondimango facilement si bon kondimango facilement kondimate constitution ya Congo basinyaki on congolais nyonso te ezali ba moi échantillon ya ba représentant oyo bakende ko signer constitution bazo ko engager mboka mobimba eza ndenge mona charte de bonne conduite avant que ndeko na biso ke na Régine alinga na expliquer moi ambiguïté moko ezali na kati peut-être ya mitu ya batu ba comprendre lo moko ke charte de bonne conduite ndenge tozomona batu bazali ko se lamenter que pourquoi tout le monde bazo signer non eza tout le monde te normalement surtout que na logique oyo ya ko légaliser document charte de bonne conduite eza ko senga nefis que 7 à 8 personnes on peut déjà légaliser la charte mais ce qui tu as avancé ndenge les trois présidents basignaki président Moselou a signé Antibal et Leva ba cordon ba signé
donc normalement charte déjà ezali déjà légalisé mais to prolonger ba signature parce que na kata force du progrès mutu tout na kwa na ye à mobiliser à recruter belema ya force du progrès na ndenge na ye ami bengi force du progrès alors pour na kotia bango devant fait accompli to kotisi bato wana nyonso na kata charte pour lobby mibe kolere ko banda na ba application nango esimba pe bango oya monike ya kokota za en dehors ya libanda ya charte donc azwa kombo ya eloko na ya pesa yango longolango komba force du progrès en ce moment là justice est kosala musala nango donc ba tenir biso rigueur te que pourquoi bokotisi boye pourquoi tout le monde ont signé non ezali question ya tozali kozwa ba responsable wana ba sali ba recrutement ba kota na kata charte parce que jusque là leur application ya mibeko ekubando salama et ko frapper tout le monde kotika mututé vraiment donc oya roto saté c'est kaza membre ya force du progrès wana sali kombo eloko na yo za sous du progrès te vraiment avant de avancer to Rolanda président Antibal ya DGC hein état-major à DGC ou a pesa ki malobana par rapport à force du progrès et puis to kutana pour la continuité vraiment base moko ya makasi. Est-ce que vous avez un message nini par rapport à descente ba sage na kati ya DGC y compris ngai moko nazali ko poser aux questions parce que il faut qu'on a posé pour makamuna moni ya wezo tinda ngai kaka e pousser ngai na loba message ezani ni mokonzi bon message eza que oh tokomi la gisamondi que nous avons une attente distraction nous allons déjà organiser mais chanter na monoko na bango eza que force du progrès baza non organisé baza bien organisé bon preuve yango bino mo comité de sage botamboli bilili pe eza na kati ya confirmer siko eloko yeko confirmer que toza bien organisé ezali charge de bonne conduite yango bomoni wana nde tosali yango bongo mpona kolakisa bao baloba ke force du progrès eza organisé te eza unité mpona kolakisa bino ke toza eloko moko toza uni bon nasengi na bao mpe mosusu batikali bandeko mosusu baza misika babenda na esika comité de sage baza basine charge de bonne conduite yango nde ekosunga biso donc ekofacilite biso na maboko na makambo ebele parce que bato mosusu mpe bazela batya biso maboko na banda kozela charge de bonne conduite donc nayebi ke ndenge esigname déjà boye force du progrès eza sikoyo na vitesse nango ndenge esengeli mpona kosala mosala ya tisekediste parce que biso toa batisekediste fo tosala mosala batisekediste. Oui, wana tolandi président ya état-major à DGC Antibal à lobby batunyo so baya bakuta na bino c'est le comité des sages bino ndem to gérer ba signature wana. Oui, comité de coordination des sages yango ndezali ko sécuriser charte pe ezali kotambola parce que biso tolobaki à la fois passé que tozali lokola société civile toza vraiment na couleur politique té couleur ya base mon côté tozali partout tokoki ko sillonner partout na ba base nyo surtout parce que eloko wana esengaki bato baza naître na sens ya responsabilité pour et permettre tout le monde azala na confiance ya ko signer charte wana sans ambiguïté. Donc, jusque-là, le cabinet de Gérango, ça n'a pas de problème. Alors, jeudi, chaque jeudi, état-major général Bassala la réunion hebdomadaire avec le président Moselou. Il y a jeudi, qu'est-ce qui était à importance au Batbako Kanga? Oui, jeudi, je crois, na réunion na biso hebdomadaire, président Moselou a betaki c'était mingi pona ba matricule ya batu oyo ebimaki ba notification. Normalement na l'air ya bandi gouvernement na ye la kisaki ba effort na ye la première des choses oya la kisaki que aye pona ko pesa baike misala abandaki na makamba fonction publique a se donner la peine à pesi a kotina kata misala vraiment pona koluka ndenge nini bande ko nyonso tout moko moko oyo na première lot ba kombo na bango bima yango moni jeudi alobela kiango bandeko bakombo bimezaka ya 10e rue ou bien ya partout non ezaka ya 10e rue te bandeko ya DGC pe bazali bandeko ya Kingabo pe bazali parce que démarche wana ezaki démarche moko esangisaki bango nyonso surtout les trois présidents mais na signature ya président Moselou bakendaki basali ba démarche wana Kingabo ebimisi
DGC bimisi et en plus 10e RIP bimisi. Donc réunion on a betaki surtout c'était wana et ami balé à lobelaki makambu mingi o etali élection force progrès a betaki c'était mingi na seni na comité des sages basala effort jeudi prochain ndenge tokutana ndenge ya mesano na biso bureau ya seni ezala déjà constitué poto mekako tala de quelle manière modalité ni tokena ba élection ya force progrès. Donc ba membre ya bureau wana ba sage karasusu non ba membre ya bureau wana ezali tout d'abord président ya seni abimi na kati ya comité des sages. Comité des sages atindi kombo ya 3 personnes et pas président Moselou. Président Moselou a entériné kombo ya moko ya basage yenda za la président à partir de président ya seni wana nde ba composante nyonso ya ba base oyo ba monike bazali ba candidat. C'est pas que tout le monde o aza candidat nde akotinda ba représentant na bango na kati ya bureau ya seni po ba kengela pe élection na compte ya ba base na bango. Donc to copier kaka oyo mboka etambolaka ndenga na lobarake to tambusaka force progrès lokola Congo nde to longa mais so to tambusi yango selon biso comme ba association et aussi mbate to panzana mais so to tambusi yango lokola Congo to copier Congo au mona to sala kaka oyo facha zo sala. Vraiment, c'est vraiment important. Mingi na mona organisation makamia sezo salaka et salamaka ka pene naie. On ne sait pas et s'il se fait que il y a président Moselou, s'il se fait que Azar abimi président, ba ninga nyoso ba ondi mango facilement de bo mona makambo ekendela. Bon, élection maman il faut bango toza na démocratie. D'ailleurs, force progrès bazali force ba bunda ki pona démocratie. OK. Bazo forcer mututé na élection mais tozo bengande batu nyonso kobima président si admettons hein poto tsango entre guillemets mais soki que président Moselou abimi président eza na droit ya mutu akondima na droit ya koboya mais bo prévoir pe ba contestation ndenge zalaka boya ba contestation nyonso tout charte prévoir et prévoyer tout olingi ondimi soki omoni ke ngana boy contestation za normal to tchepe to kosala tozala bureau na kata ya charte na biso ezali commission conseil national de discipline. OK. Oh ezali commission pardon de national de discipline et ko gérer ba contentieux électoraux. Donc to aussi to prévoir presque tout. Ndenge président o akobima lobby mutu akon sala ba contestation neza la contestation moko normale ezala vraiment corporelle te wana nde to condamner yango mais ko boya na kondima ezali droit ya mutu donc on ne peut pas refuser mutabo et on peut pas aussi refuser mutandima président ko bima soki kozalaka président Moselou. Vraiment avant ya kokoma na mapona miwana ekozala vraiment important ce qui charte eza déjà légalisé et par rapport à ça coordination ya basage de kakipe cordon guilin et pas lobaki mwa maloba mukie synthèse non par rapport à lobaki avant tout l'endroit na image. Oui, synthèse ezali ke cordon guilin pardon mupemba abetaki ndenge basage basalaki ba démarche ya kokende ko faire signer bato nyonso tout ba signature abetaki isusu CT tokokoma na point wana pona candidat bon choix au état jeunesse IDPS pona première vice-président Assemblée nationale Francis Chibalabala biloko mingi cordon guilé abetaki CT yango wana rasiraki bato ke tozokene na mapona ma force progrès et que mutu nyonso azala apaiser les élections ba préparer kango calmement total même yamboka na biso ezape na moment moko boye ba élection pe ba reportaki yango rien n'empêche aussi na kata force progrès tozwa tant tozui poto kena mapona moko ya malamu. Vraiment tout landa cordon guilin et puis tout continuer parce qu'on évoquait le Kambouya premier vice-président et Assemblée nationale soutien à la force du progrès maloba ya président Moselou na kata réunion o ya exactement tozonge la paix président Moselou mais na tozino cordon guilin et puis tozonge la président Moselou pour un compte rendu à réunion hebdomadaire na lingina manyola mukie papa ou Italie élection. Toujours le bango bien élection eza ya DJ mérité. Élection eza ya force du progrès mobimba. C'est qu'il faut aussi sa crise au yavani na kwena ya lali à la moki ya mibengi président.
oyo kuna lali ala muki amedengi président c'est photo si sabilo ko wana nyonso to c'est que yango tozaki na posa batu nyonso bakota na kati ya oyo to akangaka di progrès bakota na kati ya processus électoral c'est que Mamou Jeanne nasengaki yo batu kuna bakende na seni bimisa batu na bakende na seni ba motocycliste bo bimisa batu na bino bakende na seni po lobi bolo bateka ono batrishaki te DGC fikini déjà batinda batu mona batu fikini jour wana no kingabwa ele valobi azotinda lobi poto composer bureau ya seni oyo kozala crédible pour mutu aboya maponami te so tolobi te totika bango ekobimaka maponami na biso moko eza maponami ya force progrès mobimba yango biso basage tozwaki temps ya kokita na basite nyonso tu mpe toteyi baeta major nyonso mpe toteyi bandeko nyonso tu lelo ndeko tu aza prêt mpona kopasupe na baélection yango nazosenga président Moselu bongisa siko bainstrument na yo mpo oza candidat mpo ovaincre mpe na ele. Justement, Zongi par rapport à Malobo Penote Koloba élection et Zalate qui est organisé la 10e rue pour la faveur il y a président Moselou pour atteindre Maloba Bongo anayo qui est Koloba ba structure et belé tindi batu pour na ko représenter na seni ba candidat pe ba kobima pe na ba kwanyo sondenge ba bozali fikini ndenga lobby ba motocycliste parce que composition ya bureau ezebele président kozala ba nyonso na ba poste ezebele ba candidat pe ba kobima de partout pour que ezala quand même démocratique. Oui, rien n'empêche quand poser candidature des questions ambitieuses, on ne peut pas forcer qu'il y ait bozana quoi il faut qu'il y ait candidature. Ce que Monique a postulé te bozala candidat peut être pour soutenir. Ce que bolobi oti kala net reza ba loi o ezali obligé na kata ba élection. Ba to ba voter ka bazali o pe ba koyi ko voter oui bazali non bazali ba to pe ba koyi ko boya ko voter azali alobinga na ko voter na ngai te. Donc abstentionniste benga bango donc ce n'est que normal donc eza problème ya ko forcer mutu na ba élection te mais mutu toi za na conscience que force du progrès ezali ko kenda maponami toye ba lelo mutu moko ko banda ko engager force du progrès de manière officielle na ba signature même si ba o ba rotika la bazuite ba vice président ba ko bima bango pe ba kenda maponami si tu as na maponami après élection ya ba président ok na maponami ya coordination des sages parce que eza moko ya point oyo bande ko belé bazo senga ke baza na besoin ya changement ya elongi ya figure peut-être ya batu na kata coordination des sages mais rien n'empêche aussi cordon o azali sur place cordon kalo ale kali sous kazo sala malamu question ya ko sala malamu po batu ba voter au lobby tozana problème il y a démocratie mingi na mambo belé na mboka na biso voir déjà mambo mabe bandara bandi mukie bo négliger nde yangwane boti lobby voir nde batu bazoya participation na élection jusque là ba tiraillement ba ko bendana ba ko yina ko boya peut-être même sous ba kansa ba sage bazo ko imposer biso façon o biso to linga kité moi ba nungu wana eza déjà to kimi ezo kende na mapona mio non kimi ezali yango la fois passée na bisaki oke babenga kango na guerre escarmouche ba bombardaki ba beti ba grenade mais guerre esili après guerre moi ba masasa mike oki to eleki pa eleki wana babenga ngo esili ki déjà c'est que guerre esili ba so mike à par hasard donc wana ekozanga te na kati ya force progrès pe na kati ya IDPS tozali parti au tubundel démocratie mutu tout azaka na liberté d'expression donc on peut pas empêcher mutu à réfléchir ce qui mutu boya boy mais eko pekisa biso te to avancer na o tozana comme ambition ya changement ya force progrès beto kende liboso donc toza libre ya koboya libre ya kondima mais tozana document ezo sangisa biso et que tout le monde a signé déjà ba base nous sommes nécessaire signé donc ça engage tout le monde. Ça va, la président et à Force du Progrès, état-major général à 10e rue, pour un compte rendu à réunion hebdomadaire, les cas qui jeudi, na siège na bango ya 10e rue, mou ya so l'image est déjà prête au Tcheli Bisso pour que tu continues les sous na basi. Bisso de la daga au fatia alobaka bomote. C'est que ne faut la daga est faux. Politicien à la daga est faux et sur les gradualités. Autant que la peuple nyonso normal
biso za ba politicien za bongo te tomi pete ana maboko la confiance de personne za boko ja ekolo yami balé na kolobela actualité zali boyebi ke 5 ans leki donyo kama kina ville ba misalo ba ko pesa ba ndeko basala na bato bazaki wana bazaki na vision za boko ja ekolo te ba pesa ki ba ndeko na bango ba pesa ki pesa to mo na ville a salite na kosi c'est que pour nous soutenir moi na ndaku alors là yo sokoti candidat ya gouverneur de soutenir yote alors quand Daniel Bumba ils ont pas suivre biso nyonso lundi to sala l'état major ba biso ko sala motivation ko sanga te moi ba mai to ko makuna pour na défendre Daniel Bumba et ça fierté la biso comment te démocratie, beauté à démocratie, tomoyo kango na IDPS, beauté à démocratie, faut bibina na IDPS, union des démocrates, union pour la démocratie et le progrès social. Démocratie et zawana. Walobi, ceux qui battent candidature, il y a beau et faut soutenir Yago. L'impact, impact, il y a soutien à la jeunesse par rapport il y a institution, le quoi, assemblée nationale, assemblée provinciale, choix nabino impact na wezalrani po et a choix mo connaîti na assemblée provinciale et nationale, c'est un vote il y a député. Pour soutien nabino impact na wezalrani po to lobela sous problème il y a premier vice-président, il y a assemblée nationale, mais to lobela non impact à soutien dernier président. Oui, Maman Solomoni, force du progrès. Jeunesse à IDPS, bazali ko soutenir candidat moko na makamnyo surtout, c'est que mutuana solara bien na ba élément na e. A solara bien na base, que ça soit élection ou élection te parce que tout le monde lelo ba candidat belé bazo ko lukabiso ka juste pour na ba moni tozo pusana na maponami tolinto sa eloko moko boye noko ba mesana ko josifie biso ba koyamba la moko bazwi biso comme ba escalier na bango le ba komata komi kuna ba bosani mais ezana ba oyo likambo te azana bino a répondre ka bino pe ayoka ka bino neti boye na minute oyo soutien ya jeunesse IDPS y compris à force de progrès na kati assemblée nationale les alliés pas Francis Tibalabala azali moko ya ba candidat au boyebi bien ki na tsango kuna abeti ba candidat belé. C'est bien votre choix ya koponaye mais sikoyo un autre problème isa compte rendu, ce n'est pas seulement à faire na force du progrès ou encore na ba membre IDPS parce que Sora Kekuna il travaille au nom de toute la République. Est-ce que tant vous soutenir mutu vous soutenir pour na intérêt personnel ou pour na intérêt ya ba congolais nyo soboyi ke muto tozo spona oyo c'est une personne qui ne va pas décevoir le parti, qui ne va pas décevoir le pays, qui ne va pas décevoir la force du progrès. Non, et il faut tsango désormais que na mtu bande koneso baolanda ngai force du progrès jeunesse à IDPS so moni to soutenir mutu c'est que mutu ana ndenga sololaka na belema force du progrès na IDPS c'est ça le Congo biso toza mise à part na Congo te donc dès que sola na biso zo sola na Congo arrangement personnel non il y a pas d'arrangement personnel biso to ba congolais toza ba kinois l'air sololaka bien c'est que il faut mutu modèle wana zala pona ko répondre na ba posa ya ba peuple nyoso tout donc to tchaka mutu par hasard te to ebe toza la ba ministre belé ba décevoir biso oh ya biso mo ya parti ba tiki biso mais ba wana likambo te ba répondaka donc ce qu'ils ont répondre déjà na biso c'est qu'ils ont répondre déjà na Congo. Donc, à part Bisso Azali Pena Bateau, il faut répondre dès qu'à sa première vice-président, Soka Bimi, parce que toujours souhaité en gros, à quoi répondre n'a pas besoin au état du peuple. Quand on dit peuple, on voit la force du progrès, on voit aussi la jeunesse de l'IDPS. La première vice-présidence et Assemblée nationale, ESA, ici Kamoro ya mukieteza ya munene. Donc c'est-à-dire son président Zate, c'est lui qui doit agir au nom du président. Il faut que ça soit une personne compétente, une personne capable. Nandenge boyebiye, nandenge boyebiye c'est vrai, c'est un député candidat à Tchangou, à Bibela qui na Tchangou, bataille ezalaï makas mais so mutabimi quand même il faut le féliciter. Vous pensez que il sera vraiment capable de répondre à ces postes là par rapport à votre choix à sa personne? Na évité hein.
Maman Fifi, la capacité ou le modèle? La capacité, c'est par rapport à la population isela. Exactement, comme on a regretté. Pour nini oyo, oyo za incompétent, ozo ba som susu ya ba autorité mususu. Mais il faut il y a tout dans ces pays autogori ko détaillé. Il faut y ba parlement ezali baza pour na ko voter ba loi. Ko voter ba loi, c'est pour la population qui sont là. Donc ce que ezala ke pona mutu moko pour faire plaisir à quelqu'un. Et ana ba loi mususu ezala ba votant ou sepeli si population te même mutu alekisian par exemple. Mais yo bibi soto bima balabala. So il va voter ba loi eza en dehors ya ba attente ya population. Toya kalibosa ya Assemblée nationale to oyebi nini to sala. Je ne crois pas que bon, toza batu mais tozo souhaiter que ba décevoir biso cette fois-ci. Mais l'andé boebeli bangono déjà vous portez le soutien parce que bomoni ça va. C'est so moni mutu abimi na changu. C'est pas facile hein. Changu et que bimi candidat candidat député national ou bien provincial na changu gagné ou bimi c'est que sola bien. Pokuna ezana modèle genre non surtout batu. O penza que so baboy balingi Pechang ba décevoir ba tout so baza ba porter no motema que ça soit le cas ba yebi que candidat biso au sala ba mande ko changer bazaka na yo donc so bimi na chango c'est que so là déjà bien côté wana il faut ba congolais boza motema kimia Francis Chibalabala c'est le choix ya jeunesse ya force progrès ya IDPSP à Congo pour na première vice-présidence et assemblée nationale. Ok, merci. Nous souhaitons que Azwango et Tozo espérer que Ezala Mala Mukuna Soba Pessi, l'honorable Francis Chibalabala, poste wana premier vice-président et Assemblée nationale, Toebi Kekolele Ezalate, il fallait qu'il Ezalaïete, il fallait qu'il tout ça, pour s'attendre dans l'hôtel. Mboka na biso to fetaki 34e anniversaire ya démocratie na mboka na biso uto ancien président Mobutu a autorisé ki multipartisme na Zaïre à l'époque les lois RDC aux ana idée par rapport à la journée wana et puis qu'est-ce que ça te dit par rapport à la démocratie na mboka na biso? Ouais, maman Fifi avant to kende na le 24 avril ndingo lobi wana au Bosani point ya Mama Sephora Bidwaya. Oyo azali pe choix ya peuple congolais, ya force du progrès, ya jeunesse IDPS pour na gouvernement central. Ndiye pas abundaki kuna abundaki ozo soutenir, il faut soutenir ba maman parce que si to comme la première ministre maman c'est que Fati azali ko kende vraiment na parité normale ndenge Congo ndenge constitution zo senga. Donc il faut to soutenir bana nyoso tu ya IDPS force progrès côté à ba maman au G24 G27 bo soutenir maman na biso Sephora Bidwaya na gouvernement central bande kubazota la Fati akoyoka kolela la biso paza moko ya batu babunda na kozonga na eloko lobi ya le 24 avril na ebi jour wana ndenge makambo elekaka pona indépendance po bafongola multipartisme ngai na moment wana je crois na zalaki na école primaire biso tout tolataka ba cravate obi cravate bande kolata mana moment wana to sala ba cravate à papier même o sali cravate à papier ka pona to lakisa ke to koti na vraie démocratie dans l'état na zaki tout jeune que au monde ngona ba bilili kuna na zaki na Etienne Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc aussi ndisika na parti hein wana la za mwana muki liboko na ngai ndenge simba mutu wana transmutation déjà donc a transmettre ngai o ezali kati na ye donc simba kuna zali facilité pe dans le temps donc multipartisme bandaki wana to sepela ki pour la démocratie Félix Etienne Tshisekedi alati saki bato cravate lui-même le maréchal alata cravate après événement na moni maréchal a sala zakola tami be écharpe parce que différence c'est aller entre nez écharpe cravate maréchal alata pe cravate pour na nini Etienne Tshisekedi abondaki pour la multipartisme ba parti belé botami ba parti belé bimi to lati cravate ba mama ba lati ba pantalon ezalaki vraiment fait moko munene donc pour la démocratie ce qui lelo bato belé bazondima IDPS misupe bazobo ezali en gratitude parce que parti moko te bundaki pour la démocratie ya mboka oyo
lelo soki toza na téléphone. Moi je sais que Nathan wana pose na téléphone c'est que bwana mbongo. So bwana mbongo te pose na téléphone te. Fixe na ndako. Ngai nagi na botam na kuta déjà téléphone na fixe okoti il s'appelle mais lelo to moni multipartisme eli biso télécell comcell ti lelo to moni mututu lelo comme na téléphone donc na lobaki allo le batuno balobaka allo te lelo multipartisme démocratie koti il faut vraiment sepela pour na date one. Vraiment, démocratie côté, multipartisme côté, Maramio c'est côté, c'est bon, mais apparemment démocratie c'est de trop avec la gestion IDSO et Bundela qui démocratie apparemment n'est l'équipe si dose à démocratie, tout le monde a bas choix, bateau critiquer façon et à gestion en abino par rapport à bas choix, tout est comme on a union sacrée pour désigner un candidat aux à la président et à Assemblée nationale, il fallait 3 membres et à famille Mokobabima. Tout ça, c'est la démocratie ou pas, je ne sais pas. L'Assemblée provinciale, kuna tomoni élection, campagne à gouverneur Ezali, 31 candidats, na ba parti à IDPS Yemoko na ibitazan à combien de candidats, je me dis à l'interne, Bosolo la raté ou bien seulement la démocratie, est-ce que beauté en démocratie en wana? Oui, au cause à la raison quelque part non le but est excès. Excès pourquoi le coso l'équipe? Candidat Beleza Lokoso. Donc, ambitieux l'équipe. Prenons les cas, les caméras, ambitieux les cas. Moi, quand le bâtiment n'a aucun qui n'est na landa qui n'a bilili babi que caméra aye moko alobi que nazali. Azaki choix ya président de la République. Non, ça c'est faux. Eza politique facha ko le kala TV ta le bané que caméra kosi non. Ezali ba ambition na ye, ba calcul politique na ya zanango. Aza politicien ce n'est que normal la bête ba calcul il faut muta mata na landa Camerounais moko alobi que président aza camarade à prisonnier parce que des prisons à la présidence et à la présidence aux prisons donc on a président qui est na prison outi prisonnier comme président donc Cameroun a commis on a nengo que démocratie les king ce qui fati béton abandaka politique au Kabila le père Azaki na ngotonga to benga ke voilà IDPS a une dictature mais to la ki si batu tozo a raison voilà to tika ki liberté d'expression à tout le monde mais et comme le koso et comme makamala mte ko wela neleki pourquoi beaucoup yo kanate ke moko kaza wana bo bisango libanda mais non bolinga ki facha za lokola Kabila a imposer Kabino mais atiki bino boza mikolo bo kana me bozo continuer ko mikolo misatu mine ba umeli la politique bazo ouela lokola ba jeune garçon lelo jusqu'à quand est-ce que ba jeune garçon lelo ba ko accéder pe na ba place wana soki ba mikolo wana ti lelo bazo bunda ke na assemblée provinciale gouvernorat 31 candidats pourquoi tout ça au coup dans la 4 partie IDPS l'aime sous bazar ba 4-5 mais ba cheba indépendant tout ça on a masqué na ebisa la fois passé problème en air ndezo boma bango bazana besoin cortège bazana besoin basimba ka suba frente dès que bimina ndako na ti place zo kenda kanga frente ba girofare beta à tout moment le koso ya bateau balekaki aza gouverneur azo calculer ba terrain vide ya ko teka azo calculer ba ndako ko ya ko botola azo calculer tout ça yango ezo komisa bato be ba politicien ozo ko tangwema tout le monde est politicien. Vraiment je mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel pays? Je disais les députés provinciaux bazal au koso bazal je me dis face à ba candidat bon automatiquement corruption ngo bato banda o lobela c'est normal qu'ezala parce que moudnyo so aza un poste abima comme tu le dis mutalingé sanga tanga imoko na candidat na oboya te oza député provincial na député provincial ba elinga na 4 o aye asol na ndenge na tiki na ozwa o kuna ena kozwa jusqu'à ce que conscience et voter comme mutu moko le mal na biso ngwana pourquoi kotika 2 3 4 te c'est ça tout le monde alinga akoma surtout kobimela na parti moko ezo kozala vraiment désolant ezo en tout cas toujours déplorer l'okwana mais que faire démocratie to lukaki ngwana mais bientôt là to kobeta pe fimbwa so to beti fimbo bondi mango lelo ozo mona nzilande ezali ville Kinshasa ezo naviguer à vie mutu na mutu osala ndenga lingi banzela nyoso ebebi tala oyo Gentini ngobila biloko amoni na
les batamboli na Fati Beton. C'est ridicule. Normalement, il y a penza na ba poste nyoso ya zolinga sala sous na Congo, il faut démissionner na e. Comment cause à la autorité moko boy ba belela moyibu devant président de la République, mais oza toujours ko penser comme munene lisusu na poste moko. Oza comment batu bazangi bomoto. Immoralité à niveau nino. Vraiment, vraiment tokomina suka. Enfin, il y aura un gouverneur lundi, gouverneur Moko Bima, sénateur Bako Bima, tout ce qu'on a gouvernera parce que il y a ville, salité partout, Marambébélé, un message na gouverneur Bima parce que le dernièrement, comité coordination à sage il y a force du progrès basé na couleur T. Bino boza wana pona kota la karane mambango ezokende la gouverneur Bima message ne ko pesa poto komina suka. Bon, gouverneur wa Kobima, aza gouverneur ya ba Congolais nyonso, aza gouverneur ya IDPS kakate, force progrès mais aza gouverneur ya ville ya Kinshasa. Souci nange zali ba gouverneur o ba leki ba décevoir Fati et bandeliti na suka. Ba tiki ville lokola to utaki na guerre. Ville comme partout salité okoleka liboso commune na Kalamu. Batie remorque moko bakanga soki ya nani mais ekomi pe susu poubelle bakomi ko boaka basaki devant la police. Ça prouve même que sécurité na mboko ezati ba okengela même pas commune ndenge nini ozali boso commune ba boaka ba fulu ya basaki ezati moi mutaboki moi sachet mais saki ya fulu ba ko kitisa liboso ya remorque na commune na Kalamu la police ezana donc gouverneur wa Kobima a répondre na ba posa na biso ville ezonga ndenge ezalaki to lembi babulu to lembi ba fleur ya ba fulu partout na boulevard du 30 juin basaki c'est comme si bazo nazo ibate eloko wuti wapi ezalaki boete même na moment Kabila non c'est pas comme ça siko penza ba ende ko travailler pour la ko humilier Fati na kati ya salité na bango ba créer ba poubelle partout nanko pour que voilà Fatia Bomimboka. Donc tous on a besoin de gouverneur à répondre na ba attente aux populations zanango bandire ezate ba fulu surtout problème ba fulu partout vraiment on en a marre. Vraiment énergie aux lobelango si c'est un gouverneur venant de votre parti de l'UDPS, est-ce que la force du progrès aux anasimana ndenge bo sala comme toujours pour na kozongi sara toujours nanzela. Mama na kanisi depuis que aux anabiso bilem sous observer na bisote force progrès à soutenir ou à soutenir vision Fati Beton. Ce qu'on a en dehors à Fati Beton force progrès boya yo même on peut s'arabiso to boya parce que sozo peut s'abiso et ça pour Fati attaquer wana. Alors il faut ça là oyo ezali vision Fati oyo debiso lelo to comme na difficulté au sala ba débat politique na banzela o ko le kabona bis na taxi mutazolo ba yo mo lo bezate parce que ça se voit là une salité qui yoro discuter nini ba bifacha ngo ko bomamboka tala mboka ndenge comme or ezali ba collaborateur mabe ya ba kosangana sangana ba association par pamba la kisi ba ngobila tout ça donc ba to belé omoni ba ngobila za mta perdre akoki ko sala 100% Fati c'est impossible parce que comment on a pour na Kabila ba généraux belé bazo travailler biso pour na Kabila pas comme général pour na Kabila les Kabila website oyebi ke o comment on a pour nga sala boy yango zo mona trahison Fatia sala tout a remplacer changer biso bato wana nyoso tout biso ba di progrès to ze belé a misala ko sala ze belé jusque là maman na kata présidence de la République et ça la bato peut perdre ya Kabila bazali ko détruire Fati bazali ko sa ba aventure na kata ya présidence de la République aussi longtemps bana ya Fati ba leki ya Fati bazali banda biso il faut tous remplacer bato wana bango pe ba pe manane. Vraiment. Merci beaucoup Tokomina Souka. Les derniers messages de soutien à jeunesse pour na Francis Chibalabala et puis na maman Sephora Bidoya soutien à moi la moi si wana ngape na bakisi mongongo. Le dernier message est plutôt Kabwala pour la Mkola. Ouais, message à Souk Ezali na pesu tout d'abord merci na coordination des sages na musala o basali ezaki musala moko facilité merci na cordon Kalo cordon Guilin tosengi na jeunesse o agno surtout azali jeune ya IDPS bon soutenir na candidature ya bon pas candidature mais souhait na biso ezali na kati ya gouvernement central tozwa ministre ya mwasi lokola Sephora Bidoya à répondre na kati ya batante o jeunesse ya IDPS azali kozela pour l'Assemblée nationale tozali kosenga na Francis Chibalabala
batuto bazali ba député ya IDPS na jeunesse ya IDPS na force du progrès to soutenir Francis Tibalabala étant que vice-président ya Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup Nabino pe ba ebolandi biso campagne ya ba gouverneur ils ont continué na assemblée provinciale lundi d'élection kozala lundi de gouverneur wa ko remplacer Ngobila aroye bana alors message ndenge sage na gautu ko pesa ezaka kakoya ko corriger o nyonso bomoni mabe bino pe bomona ki mabe parce que na landa ki pe ba programme ya batu misusu lobi bango nyonso bazo condamner la population congolaise quinoise salité kuluna manque électricité nyonso wana obino nyonso boyebi makelele babar à tout moment musala ma embouteillage musala mabe la police ya ba roulage et autres en tout cas gouverneur ozoya yomoko yeba ndenge mambango ozala pour que oyeba kozongisa la bakinois Congo oyo bayeba Kinshasa la belle oyo to banda osika mutu so auti mboka balobi mboka tia ye mais le mboka tiango oyeba place okisa makolote c'est pas important. Merci Nabino nyonso bolandi biso, merci na Maître Malou Abili Cléophas, le Mukolo Masolo de la FM Télévision. Et puis, on se retrouve pour Mikolo Oyo, Nizali Koyana 4. Toujours, il y a émission Le Peuple s'exprime. Lingaki yo mingi Janina Janina